nakoti mpona nini nzambe na ngai nakoti mpona nini soko na sundola mama oyo ya botinga mpo nayebi batinga mpo mama na nga na mama oyo ya bino baza bandoki mama oyo ya boti bino na oyo ya nga babandoki na reva bango yango lokwa nga aza mwana nzambe na boya na nga babandoki ye mbondoli mama akendaka na eglize onga na sambelaka tokendaka na ye batanga na mama na bino na ye moko mpe ndoki ye Claudine aza nano ndumba pite ndumba ya pampamba loba na yabima na vi na ngai na ye koyebisa yo loba na yabima na vi na nga na stara munene loka bapiblie etali atanga te nga bapiblie nga mutakala te mama ya ndoki na ozala na bango te alors yebisa ye bosololaka na leki na yo mpo aza leki na nga te abima na vi na nga nayebi soka ndenge nayebisi yo polele yango wana soko abimi na vi na nga te nga na ye akangi mama na biso ndoki mama na biso akoza ndoki soki mama aza ndoki masi aboma ye kala na oyebisa bino bo mama na biso akuti kosala accident awa die akomi ata akokoma ata amoni ata mama te mais namona na batiktok mosusu abwaka ke mama basala accident est ce que ye amonaki mama na ye lelo yo alinga bo mama na biso na esprit o mama nga kutu na age na nga na oki kozala na mama biso toki kozala boye te po papa na biso noko na yi biso leki ya mama atiaki papa na esika bien azwa mbongo ya papa o papa pesa ye ke sombela nga esika ye na mwasi nde bakena na mbongo na balia yango bayebi bango moko ntongo baye kozwa mbongo ya kabila nde baye koloba ke papa ya kotala lupangu nao papa yebaki ke lupangu wana wana kitoki mosi engineer kile loso waki sarki ban ba kutrega ninga balola tinge tate tinge mame tinge tate ani ayaya mama ayaya mama amai mama kwa mama mkwe Kisalo tsaka yekuluke mama zakuluke tu mwana mama mama zakuluke tu mwana mama aya maneno zakuluke tu kutali dede simo papa tose ya redie petit roumain bokota bolanda makambo ezoleka na kati ya Kinshasa awa ezali sika oyo banalize utaka bosabone bopartager pe bokomenter lelo tozwela bino vérité na makambo oyo etali Mbali Osombo petit nanga omoni makambo osala ezo simbate na âge na yo na comportement na yo mama zakaka mama tamba ichuma nzaye mango mama taza ndoki ataza sali taza kaka mama awa mama na zaki na bomo ofingie okangie kindoki osakaneli likolo ya mwasi po mama na yo alingaki mwasi oyo zobala te ale lelo ekomi ke mama kufi ozokende na matanga osomi bilamba mwindu olati ba veste ozokende o mérité frappe wana ba beto na matanga mbaloso o mérité yango makasi pona nini mama na morgue
tozotia la bino ba vidéo awa bomona mbali sombo a comme ça TikTok place na ya kolexer la taille ya ba délire mama ni na moke ya koma kolakisa luketu ndenge ya bina kama kasi ndenge nini oyo ya za jogo na mabina akoma kobenga na mpaka lo babina ba vidéo to lexer la bino nga tout à l'heure ben vrai Freddy oza vraiment mutamuzo ba makasi na pesi vraiment lité akanda raison de avec ce beaucoup tanya pakola oza faux vieux mama ba respecter que mama za la mama yo quand si famille no mo kam piana bitu de famille no mo kam tezana kindo mais tant que yaka na média to yaka to fongola ba chaîne YouTube te to ya na makambo ya art pour na ko funda famille to yaka mo de pour na ko sala musala oyo to yebi to yaki te ko funda nga famille na ngaba ndoki ngaba zo frère nga ba sala mama na suka za ndo ndelo komi oyo zate veyo mona Canada veyo mona États-Unis mais yo lelo komi ko ignorer mama na yo po na nini asaleli yo mwasi oyo kende kozwa ye asepela kina ete oyo ke ba sepela to ignoro kanye tindo tala souffrance mama na kufina tala mama na zotia blamba na market donc na États-Unis ozongi et puis na ba comédien tout veyo zo orgueil makasi yo na Moïse Matuta boza orgueil makasi Moïse Matuta na ba musicien chrétien yo na ba comédien ezaka bongo te ezamba tu belé baleki na vie na position na comédie wana vimba lo sombo yo leki Jérémie na mbongo te leki Jérémie na mbongo te oleki fiston saisa na mbongo te ata baba go mikumisa matana rene en soi yo leki saisa na mbongo te oleki so bete video na parlons pas mais tala batwana nde ba mikitsa tala bo moko bazala na vie to bande ko peso ba respect to bande ko so mo ko se respecter na acte sali mama na yo o humilier si na journée ya suka za mtema mabe makasi plus que satan mama oya botio mama alongono na bokungu enkela na mboka kuna boye Kishasa bobandi ko koyeko li théâtre okomi mwa mutu banda kala na frena oti yebi kombele ba comédie boza na mboko kombo neto tozo yeba te omone ka leki ba vimsi libungu na linzanza na manzanza ni pakoli makala wakeli ti komone pe omona pe tika loyo kanati mais yo mto mi benga ke mama na zando ka frena ko mani to yebi kombo na yo to yebi misalo sala ke mbalo somba sala ka bozo sala bo yo nem to bandi copie ya ki defo na théâtre pesi bana ko se ki defo on peut sou même une soupe ba comme ça ya solo toujours reconnaître que ça yo pona ni pour moi kombo ebimaki siko to ignorer mama na yo mama ya nani ndodi lelo azati okosenga pardon wapi vraiment to yaki mingi pona koloba te ndeko Jordan ndeka kezala biso banalise na biso ezala souvent 7 minutes ce qui 7 minutes ndeka ka ekoki ndenge ndeko Jordan azo sala biso déjà sin kuna to rochiter na biso donc conseil ezaka mama ya mabe azala te mama baleka ke de loko ne mama na nga aloba na nga souvent respecter ba kulutu mukolo baleka ke na bilamba sika kasi baleka ke na mataba te mais okoki koleka mukolo na bilamba ya lelo bayoji banini oleki na mataba te donc oleki na souvenir te oleki na expérience te mais mbalo sombo beti fo ndoza bon vraiment mère na tiko na botuto makasi frappa na babeti na salle au mérita moko nyonga na auto mérita kwamba beta so za vraiment vraiment mutasoni faki kutoya te oswani si mama nota na âge akomela ma mère no peso akufi mto bomi akufi na ba souci yo lo bake obimisi ba secret na bino ke na église molimo ba lo bake yende muta frena ko sala ba boyo zo sakabu akufi na souci tala sko ba santa baleki na de vous êtes égoïste makasi ko tala ka baleki no égoïste aux orgueils aux égoïstes oyaka ko bina na TikTok de marambo sali na kipa maram na binote mais so muito bimi boto ya buluba c'est que ve des arts au sali za des arts mama no na morgue yo zo bino zo la sali papa zo la sali parler potier couleur à bien te to éviter batongo orgueil à mo sala ni marambo so to lo bon vu au mona to bando mi saba marambo susu donc ba mbote belé na babonné au 18 ans kolanda biso merci pour tout comme na vidéo na biso est très récent déjà dans les 100 000 vues merci pour continuer pe oyoyo merci vraiment na batu tout opé bazo tia biso maboko pona to koma na beta oyo ezabe mission mais tout zape kaka na carte de la République production ya de konanga Hébert Kalash tout zape wana na Gloire Mix toujours management et
ba big up na kinam équipe mobimba maman Jeannette Bambote ba mbote na maman na papa Jordan voilà qui derrière la caméra ba mbote belé na maître Faye Yingila nta simbi masangambila na construction bozwa ba émission infrastructure ensemble na papa Faye à très bientôt et à construction donc makabotel ko somba lupango ni be Faye Yingila zawana bozwa déjà ba détail à très bientôt bye bye pour la suite.